Hapa arudie tu kwenye tafuta tu kidogo kwenye tena. Pepo isikilie wapi? Pepo kwa tabia hii. Sawa bora uzima. Sawa. Dunia ngapi? Ya kwanza, ya pili, ya pili. Anapiga zero. Hapa kuna watu mbaya sana. Ule anaweza kwama, wale kumuri akitambuka kale kabisa anakwama pale. Maya pande kutoka pepura make bacha nani pale. Ona aende kule. Achole kale kamisio. Iko na manaje apia napatia hiki kitutu. Anga Mama Asad, mazo kemba. Aya. Bana 4. Mazo za nini? Na kotangisa nini?
nakosala nini na arme oyebisa ngai depuis nakoti 96 na classe bakoti ngai chez biso bakangi ngai nakei arme ti lelo mpona mosika tata te mama te nasala yango mpona ke pasi na ngai yanga moko te me ya basoda nyonso bareconnaître atake te soda bafuta ye bien nde eloko ngai nasali ata bozitienga na miro wana bobetinga masasi martire nakomando daya eloko eza te ata olobike otianga lelo nasamba kondane ngaa mo pa mal nakomando bakati wana epa général belamona ye nalingana bare fo ye azozwa biso tozwa te bongo sikoyo toza na dipo te 1 daya bokende otuna yango général major général anasema ukuregion na ngai lisusu vraiment kende otuna yango général major etina ngai daya méchant kanda zuwa yoka nanu koloba lisusu mingi te po makila ezokima pema nanu makila ebima na daye nasala basi bafilme nyonso mpona bino bozwa bisengo biso tokembaka kaka soda kongo amonaka pasi ngai batangisanga komando akufaka na action na rate 5 millions na opération na ville akatanga ebele abayebi ngai ebele ata otuni ngai nayebi ngai oyo ayebi ngai depuis mbushimbai oyo depuis mbushi ayebi ngai bien oyo nyonso abayebi ngai na bare 3 personnes mpona méchant kanda zuwa salaire eza te nasali seke sabotage d'un pays nde ngai nasali na mita oyo nde ngai nasali nandimi mwana na ngai bana na ngai nyonso batikala na vie me ngai nakufa nini martyre ngai ce militaire azalaki na site lobi boye mo colonel arme ozwaki yango wana arme eza ya ngai soda nde natambolaka ozalaka na unité nini naza elema ya régiment commando régiment commando ya wapi depuis kanina arme ozwaki yango wapi arme eza ya ngai badota ngai na unité na ngai kombo na yo nani kombo na ngai mbui chishiku fabie de mutara bienzeka mwina mbui chishiku fabie de mutara bienzeka mwina de mutara na français indien wana eza portugais de mutara na français indien grade caporal bienzeka mwina ngabimana bonze matricule numéro matricule na ngai eza na kati ya telefone na ngai unité na yo unité na ngai régiment commando awa oza na Lubumbashi depuis quand naza na Lubumbashi depuis 2008 siko régiment commando ezaka wapi régiment commando eza ebima Kinshasa base eza na Kanina siko na Lubumbashi ya kosala nini na Lubumbashi nayaka mosala ya soda mosala nini mosala ya soda te oui mosala na unité nini na depuis intervention ezali c'est remis de face na intervention ya général nani après Mamadou voilà commandant région ozalaki nani lelo ozala bon non on a déjà appelé le docteur Alex oui non le colonel Majaliwa doit venir aussi botalanga te na liste oyo ya bato oyo ki était là azali nazwaka mbongo ozwaka mbongo wapi na bataille de face mbuyi tishi kufa bien de mutara bienzeka de komona ngai commando nasali sabotage d'un pays biso basoldat toza na rien
c'est pourquoi epesali nga méchant na bare bango mpe gouvernement eyeba depuis nakoti mosala ya soda 96 te lelo libérateur 97 bazwa ngai epa na biso na nzela te nakufi martyr ata condamné na komona yo pamba pasa oyo kala boka kifasaki mutu mali commande pour ok bon totika ye nano 20 minutes bato batokele na bango nyonso bazongi pike motala kuna na logise motoka moko ezali po bakena mokolonete zola ngai bachi na ngai grade na ngai ezalazala ebilo na kosamba na yango na bachi komando eza wapi balukela ngai yango nde na kosamba na yango eza biloko na ngai yaya na bare combien de personnes loba te ozobanga nini nga moto nabomi na bali te ozobanga nini